Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Ça brille entre le pasteur, voici l'homme. Mikolo, le pasteur, voici l'homme. Amoutaba, bordure, yako sakanate. Alors, vidéo au bandego. Alors, merci beaucoup, ne vous a connecté. Ne vous a connecté, boye, parce que boye, pour sa matière. Oh, est-ce que ça va chez vous? Nalingi bino ya trop, je vous amour. Hein, bino bato boyaka, bo s'abonner, bo partager, bo aimer, bo commenter. Et puis, c'est biso pe makasi, yako créer les bino ba contenu, yako looker la bino, la bino ba recherche. Merci, na confiance, oyo bino bozo pe sangai, ou abino, ndeko na bino, maman bibiche, yaya bibiche, anti bibiche, leki, nduku wangu, mwena kwenu, mashamu menu, bakongo balobara nini, pangi na munu, donc voilà. Merci, 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 merci en tout cas. Beau partager, beau aimer, beau commenter, vous informer, c'est notre souci majeur. Likez la vidéo sans oublier la cloche des notifications pour ne rien rater, ok? Voilà, vidéo là, nous avons proposé bino, vidéo ya papa, voici l'homme, Mikolo, ça raté dans ma bordure, il y a zo pesaka ba pic. Alobi pona papa Joseph Kabila, bandeko. Non, le trop te botara makambu ya somo oyo ya lobi ça dit pas si pe ma wakati na mitema ngana lobate mais bino bo découvrir kana vidéo oyo na ko proposer bino et la vidéo suivante bandeko na ngai banduku bampendi vidéo oyo eza kindoki taba oyo bozomona abomi ba bébé mibale taba. Bandeko. Je vous laisse suivre la vidéo. Et puis, si pas, si pas, est-ce que, donc, et ça rappelle la réalité, c'est la réalité, hein. Pour toi, on dirait na histoire, on dirait na ma solo, mais oh, na moni, et ça réalité. Tellement, ba na quartier, ba kokite, ba bomin taba, ba DMBC, zabe, mon kilo yo, ma mwezali. Bien, on va la connecter à la chaîne Nabino. Dans la bino ba réalité, où ils ont les canaux na kati mokilo. Ok? On s'abonne déjà. Est-ce qu'on est sûr que s'abonner? Ok, merci parce qu'on s'abonne, au partager, au liker vidéo. Et puis, bref, c'est ce qui fait aujourd'hui. Mes condoléances d'abord au Nyon Sobaza, éprouvé. Et surtout, courage à tous ceux-là qui ont de problèmes. Nzambe Yalola Ape Sabino Makasi. Alors, sans plus tarder, tokende na vidéo na biso ya liboso. Le papa, voici l'homme à touchi bordure, à tout télé Joseph Kabila bordure. Allez, toleka. Ngana yebisa nzambe so opesinga motema ya Kabila no nakuumela na mukili. Ozofinga, zoloba, so abimela te batari babu. Ti ba olongola ye, période mo kolera Kabila za président. Nande onanga yo leto ina usola masolo politique nde onanga moro. Omone prière ici la yelinga passe Hollandi na Benin. Omone Mikolo zobi mana TVT ba betaki masas. Azana Chine na koma. Ngape na lebi en tout cas. Alobi na ebite so akobika. Wana masolo na biso ba opposant na tango. C'est fini. Mbalo ya akobika te. Akoyoka pe biloko wana. Ata mutu musumo tema moto. Que na po alobi mana TV. Akoumele lisusu. Mukolo mokabo ovande ba l'occasion de rien. Kabila apparaît. Cicatrice te. Tachité. Total, ah non, à sa fin, c'est une grâce. Côté carré, papa, wana. Wabisuko zimubali abongo mama. Na yomo omitale me. Amona angai mbindo toni ni poko lo bete atalokabu. Osili atalokabu. Oseki atalokabu. Enfin, c'est une qualité que n'est pas Zambé. Si tu es comme lui, au Roumele Namuki. Mafou. Au fing, au sepele, mafou. So ibiso. Encore la badanga de wanete. Aradisini nango. Bon pasteur Tony. N'a pas mouto après tout. Nana maïna makila. Yazela ngai. Mais
kokamwa makambo esalami na Kisangani taba abomi bana mibale epesi pasi pe mawa badiembiki na baje na quartier. Ntaba kotisi matanga na famille yoka kolela. Bana mibale bozali komona balali bafiniki bango maputa boye mutu abomi bango ezali bongo ntaba kokamwa landa lisolo. Awa tozali na Kisangani na province ya Chopo na route internationale ya Bangokai na PK7 esika toyeko kuta famille bazwi matanga. Selon information tozwi sur place mwana liboso ntaba bomaki na moi. Ba 13h alandi papa tepa boye abundisi eti mwana yeko kufa. Na ba 1h mwana moko azalaki malade. Papa huti na hôpital azozonga boye taba landi bango ti na hôpital. Amenasi ye ti ya bomi mwana mibale balali boye matangelekeli batu na kanda wana. Ba jeune ya quartier balanda ntaba babundisi ba bomi ye badiembiki ende bozali komona yo communication. Amoni pe taba oyo babomi taba za sima na yo taba oyo auti wapi pe taba asali nini mpona so yoka batu bazoloba libembe bibale lali taba nde abomi bana oyo ya liboso nde abandaki kokufa nde ya sima ya leki abandi kokufa ya liboso akufaki na 13h ya mibale akufi na 1h du matin na sima nango na 1h du matin taba pe aye alandinga na 1h du matin wana tina lopango kobima na hôpital ya presse tina lopango ya bakotelinga na liboso na hôpital ya mibale aye kokotela nga tina ndako nakitisa mwana nakitisa na babileta babibu kwa kanga mwana akende na lokola abomita. En tout cas dossier oyo ezali kokamwisa pe ezali kolekela batu na ndenge ya kosakana te komona ke ntaba aboma bana mibale mpona batu misusu ezali kindoki misusu pe balobi eza makambo ya famille ti sikoyo ezali kokamwisa ezali kolekela realite ya boye na Congo nano esalema te. Ntaba alelisi famille matanga batu baebele bana balali na se population pe badiembiki ye nini na quel boulot nan bomoni te bokomona makambo nyonso lekalaka na Congo profond molimo ya bana epema na kimia. Ok, merci beaucoup. De retour, mes amours, de retour sur ce plateau. Mokili makambo, mokili compliqué. Makambo oyo eza ya famille. Alors, tout bandana na makambo ya Joseph Kabila, bordure ya papa François Mutombo, et puis tozonga na problème ya kindoki oyo ya leini. Papa lobel mambo silence. Jusque là, toyebi ke Joseph Kabila, Kabange, sénateur à vie, alobarate. Kakipaka kokolo, a répondaka te et lokote. Oui, quelque part. Batouna une interview moroboé. Pourquoi regarder toujours silence? Alors, biso qui n'a un argument, ou ils plus solide que le silence, c'est mieux de se taire. Parce que si tu n'as rien à dire, c'est mieux de se taire. Il y a un adage qui dit souvent, trop parler peut tuer. Bato balobara mingi ba perdaka. Bato balobara mingi ba échouaka. Il y a d'autres choses, on le fait dans le silence. Ozo lobate bato surtout qui maman be pas eloko salami. Bato abonde ba réussir. Avoir de secrets. C'est pas tout ce que tu vas faire dans la vie, il faut l'exposer, il faut dire aux gens, na rosalabwe, na rosalabwe. Il y a d'autres gens, bazoloba, asala nepe mazoloba. Mais il y a d'autres personnes, silence le roi Kabila Kabange, papa Joseph Kabila. En lobate. Au monte pasteur à lobby, to banda écoute koloba, ceux qui frères église et sili, to ando loba, yon ba beti ma ça profiter. Donc ba pasteur ba no tonga na ba pas ko discours ko tonga moko ya kati na kolo, ba no tonga Kabila. Mais à l'obarate. C'est quoi l'obarate? Pourquoi? Oui, c'est une bonne chose. Dans un eloko kolobate à l'obara. Ce n'est pas que ayokakate, ayokaka. Mais pour être fort, que oyoki pe ba lobby na yo, o garder it's not easy. Et ça ba mususu parce que biso toyebi état civil ya congolais biso ba congolais za motema mukuse. Congolais za motema mukuse, congolais ko karate.
Mais ce qui est silence, toza na silence le là. Il y a Joseph Kabila. Non, 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 non. Et on a bien. C'est une bonne chose, garder silence, kolobate. À 50, on a 50-50, hein, bandeko. Mais parfois, kolobate, ils ont la malam. Est-ce qu'il faut y aller, que mon bateau ba lobarate, ils ont bien, aligné na kolobate, ils ont posé ba point de vue na été. Keba na bateau wana. Baza ba dangereux. Et ça, et ça terme ba lobara. Keba na muto abatami alekio na maele. Keba. Bon, mon gars, lobarate, c'est pas que. A lobarate pour aller lobate, ou bien pour aller kakate, non. Boebi na sima. Et là, on y muto préparé te. Toebi nga na binote. C'est pas lobarate pour aller lobate, non. Il y a d'autres gens, hein. Alors, t'as la rana misu, quelque part, silence pe, était à abattre. Et ça, muto muso lobi au fingi, au saliboy. Atali au rana misu lobate. Silence pe, à mon été à abattre. Mais, bato bon keba. A talo na misi yozo mo loazo talo te. Keba. Nebili Solomo bandeko avant na kota na sujet na deuxième sujet na biso. Nebili Solomo moi si mo boye. Mobali ne abanda ko tromper. Anytime mobali ko tromper ko la kisa e basi mobali la kana ndaku te anyo ko la moi. Moi ça lo baratin. Mobala komi moi si c'est ko lingo bomangai ozana kindoki ozana nini boye pour commencer boye bon pour d'ailleurs mona wa moi ça c'est pila nango mais bande ko inquiété bande ko jour mususu moi si yeso ka sali makamune wana moi ça ya kaka a servi soki asengi epé apesaka bon comprendre mambo na soloba donc moi ça sala news moi ata sali mabe moi ça sala rassemblage au seka et comment déranger mobali OK moi c'est bande ko planifier moi si donc mais ce que mais yo ce que mobile na nyokola ko pourquoi ça la souriante jour mon ka mobile a outi musala moi si alambi biloko servi mobile balie basilisi pe basali pe obakoka ko sala esili bafandi ka jour mususu mobile ko moka bien te libom passe mobile libom passe moi ça c'est vérité na tchelo poison onyoko linga trop abandi ko yebi c'est talaboy non préféré aboma mobali bongo era silisi abengi bato bisi bona bomie bakanga moi ça akota makala nazo bali solo na sama tuzana Congo na silence wana moi ça bando préparer déjà eloko munene mobala kufa akena kufa na hôpital et ça après quelques heures akufaka moi si bakanga ya kota makala na ebite soka bima ou pas mais dans le silence keba quelque part il faut pas qu'on bime ça. Et ça na bato mususu moneka silence et ça nango bien 50% mais à 50% pe et ça mabe bato mingi bakufa na ba problème na motema pona nini alobaka te ya melaka ma même bato ba genre ba melaka makambo yo mo aloko akipaka te non azo mela keba na bato ba melaka makambo et il y a d'autres personnes bazo mela maladie ya motema pona nini il a beaucoup de choses na motema yango moni ba cause na za ba stress ou même to sali crise tellement il a beaucoup il réfléchit beaucoup azana ba stress ebele au mona mo AVC Okaboy, Moussissé Katani, Okaboy, Asali crise, Asali. Tout ça. Et ça, pour nini, pour na, aso garder ma motema. Yango, oui, toute vérité n'est pas bonne à dire, mais il y a aussi des vérités, il faut les dire. Il y a aussi des problèmes, il faut partager avec une personne de confiance. Parce que, bisogno son avis, neto saboy, mutunyon azalaka na posa mutu. Soko lobi ke non, ngane na zaboy, nazaka nga moko, nazala mutu te, nakosoa na mutu te, baza mabe te, batu nyonso na mokili, bakozaka mabe te. Soko za na batu o bazo entouré baza batu mabe, senga nzambe atindelo mutu a bien. Mutu nyonso azaka na posa. Il y a d'autres choses au talibo non eloko nako gérer ngonga moko te. Fona loba na mutu. Au moins soko osoli na mutu, o se défouler ça la bongo. Ce qui peut jusque là ozana mutu mala muté. Comme ça t'amire, au lobby attend la télévision, tu as des problèmes, au bimis, monte bonga, on s'est défoulé. Et ça bongo, au lobby, au silici. Il y a ça là, tout le monde, psychiatre, hein. Si tu as des problèmes, ok, pas naïe, on va dire expliquer ma problème. N'habitez ceux qui ont combo, on les approprié, bon, tu as pas commentaire. Il y a des gens comme ça.
tu as des problèmes, ok, on se senti, on se défoulé, on bimisi, yo mon ate que non, on a problème, et puis c'est pour ça qu'on est là. Mindele bazalara, sora moni mouton là, a stopper été. A stopper, mais, moi, mais il faut ticoler là, parce que au moins qu'on est là, ils ont contribué à la santé. Et yo là, tu te défoules. Quand les gens ont de défouler, oh les lieux, au moins ce qu'on s'il ici, on sentit que non, on casse les latés, on se défoule, au moins que non, on te met quitter. Et ça bon. Si tu as des problèmes, il faut qu'on bimi sango. Donc quelque part, mon papa lobby, oui, merci. Blom, il faut qu'on bête à cara. Mais blom, on sous, au coco bête à karaté. Bisoko toza, moro, on va commentaire, ou toi commenter, mais ça commentaire, moussous, non, bête à karaté. Non, on va bête comme ça, si. On met ta karaté, faut répondre, to delete commentaire wana. Pour ça va commentaire mususu muta komelo moi que non, o ezan d'aucun personne, o ebi muto wana te. Mais on bête tolo commentaire moko tel gabité o non ko kate faut na répondre. Et ça va bon o répondre pe ya refinga te mais o répondre muto zongi si muto na place. Il y a d'autres choses comme ça. Alors, j'espère que je me suis fait bien compris. Nebi ke ba papa ba maman a mi tout ya ba te salaka. Ba bonné baza ba bonné ya boulou yekete ba tata ba maman ba responsable baza na chaîne o na yebi ba boss ba mère boss ba papa boss ba tonton boss na yebi ke boza a na chaîne o. Alors to soki ça na sujet oyo taba abomi mwana bandeko, ce sont des réalités hein, on na yela rabino, ce sont des choses oyo sala manase ya mokilo bandeko. Na fandi na tali vidéo oh je me suis dit mais est-ce que l'eau est comme ça là-bas? Tabac. Beaucoup d'explications à papa. À qui abomine au monde à liboso un tabac. Elle a aussi hôpital. À Zozonga. Tabac à côté de moi, ami balaz qui malade. Aïe abomine. Est-ce que ça c'est un tabac? Est-ce que ça c'est un tabac normal? Ce n'est pas un tabac. C'est une personne à côté de ce balouki dans tabac. Nema muto yoka yake muto abaluki nyoka, muto abaluki nguma, muto abaluki taba. Na yoka kaka me ona moni. Donc bana quartier bazui taba. Sorry. Bana quartier bazui taba, ba diembe kisi taba. Mais muto il faut abaluka. Donc si ba diembe si c'est que muto en personne, c'est que muto il faut kufa. Et ça ba réalité bandeko. Et ça là mais c'est sûr que ça ba province kuna. Kindo Kezali, hein? Vous savez, la sorcellerie existe. Et il faut faire attention. Batbalobi que non, et ça, les cambo ya famille. Les cambo famille, oui. Mouto baluki aya koboma. C'est que, soka baluki nantaba. C'est que spirituellement, peut-être, à koki bangote. Parce qu'ils abattent mon sous, hein? À sambe la raté. Mais on louke pe bo monete hein. Et ça que non pour ba na nzambe to ba spécial non. Et ça que ils ont des esprits ou ils ont protégé bango. Non boyo raté ça bandoki mususu ndoki wa ya liaka batuti. Ye kindoki ne zakaka ya reprotéger bato. Et a protéger ka famille na ye. Once que yo mono eza kindoki bien biso bandoki ya famille na biso ba liaka te ba protéger bato en échange de quoi? Quand est-ce que si je ne peux pas perdre des balles à Nemi Balé? Est-ce que c'est une vie de prière? I don't know. Banami Balé ntabaye abomi. Hey, Kindoke za. Kindoke existe à quoi? Yon papa ba maman, tout ça l'attention. Kindoki ezaka ke non mboka te. Eza pe na ba mboka mupa ya Kindoki ezo exister. Maman moko appelle ça témoignage na Bostra. Alobi, ye masala ya soso. Amona masala ya soso tina kati ya chambre. Omona masala soso. Omona lokoti abwaki. Après quelques temps, masala. Amona ka masala soso. Sko masala soso wana ekouta wapi. Abi tout autour na bango. Place bazali. Soso akozala te. Azata pembe ni moko te ki no baboko la poulaye ezawana quelque chose comme ça. Non. On sentit que non Kindoki existe. Non, boyokali solo te que non mutu moko azaki na douche. Ao sokola.
Après quelques temps, à se retrouver na kin, na kikoso. Non, boyokate, la sorcellerie existe. Ezalaka. Alors, étant que bana nzambe, to sambelaka, to ebi nzambe, to ebi liloba nzambe, il ne faut pas cause la distrait. Moi, je dis souvent à mes abonnés, il ne faut pas tous la distrait parce que dans ma famille Otozali, il y a toujours des gens bando qui bazanga dans chaque famille. Donc, quand mutu moko aloba, biso na famille na biso ndoki azate, ndoki azalaka. Ah, na famille na bino ndoki azalaka te. Oh, bwana famille kitoko ndoki azalaka te. Wana eza luvunu, eza lukuta. Na ba famille nyonso, bazalaka na ndoki na bango. Soki aza famille restreinte te, famille élargie obligatoirement bazali, la famille africaine. Bazalate, bazali. Alors, soko yebi famille obino bouta, yomoro banda déjà ko sambela. Pour lelo, quand tu ne pries pas, malgré osana poto, malgré osana vie à bien, lelo o seka. Lelo osana mbongo, osana o à l'aise. Mama, yebake, place au outil. Moussou bakufa ka ba lali ka ba kibota kufie ba te be mikolo ba kufa ba mort subite ba mort nyonso auto zoyoka o te asali crise asali arrêt cardiaque asali soki motema soki vasculaire arrêt soki nini ba biloko nini wana biso to mona on normal moto asali arrêt parce qu'en plus ba maladie wana oyo bat bazo bela ce sont des jeunes on ne bazo kuya na ba maladie wana o asali arrêt vasco soki moi c'est do la star auti ko sala a auti ko bela ko kufa pardon. Babi soki arrêt soki AR arrêt vasco soki nini babiloko nini ya ba médecine wana mais comment eloko nini au sala bongo donc eza kindoki eza na sima biloko wana ba betie ki bota na hôpital ki ma arrêt soki nini yo faut to sambela nzambe bandeko nanga ko kufa liwa bandoki te faut ko lobango nzambe ngana kufa liwa bandoki te donc mutu moko fandi a mettre fin na vie na yo a décider so ya décider kufa yo ndo kufa te. Yo batu mususu omona aotambola ne atikali na ye poso. Yo bino pe batu obolingaka ba problème. Obolinga koluka ba problème. Faites attention. Okoya ko simba touche nde batu bele ba simbisa ba touche ba image bele to mona ba réseaux sociaux Mutu musu ba lia eza batu musu to mona na nzela aotambola aza na ye poso. Ba bomaki ye déjà 3 mois passés. So, c'est la date d'accomplissement physique pour se réaliser. Il y a des gens comme ça. Sur Moutobon, so, ok, luke makam. Kasi de quoi libère. Oh, bah, mande ko bunda. Atindiki eboye. Akufi. Te akufa qui déjà. Et au-delà de tout, bah, abonné nanga la famille. Vous êtes ma famille. Deuxième famille, nanga zabino, bah, abonné nanga. Au-delà de tout, quand tu veux sortir, faites l'effort. Attends qu'on soit temps ressemble les faites tes déclarations. Si vous avez temps rola la nini to bike o melaka na masanga o kendaka boîte o sala nyonso ko sala o ana mbongo o zana ba entreprise tu as tout merci. Mais siko zoaka attend 5 minutes ya ko lobata ko déclarer journal lelo o nyonso ba piège ba bongisi po nanga e simba te na kombo na Yesu oyo luka libulu nanga akota na se ya libulu yo zo fanda boy oyeba te il y a des gens oyo balala te tongo poko ye faut kufa campagne na ye wana il faut beba musala wana e ro simba te ye faut kufa po biso to tikala na bomengo il y a des gens o azo fanda aloba ye majoro kufa ngani na ko hériter na la film moko la fois passée ya ba Nigeria. Petit frère azo ebisa lekene musuzu moi si ya na biso yo ebiteke soki ya kufi ngane mna sa responsable ngane munda ko hériter parce que après ya ezangai biloko nyo songa mna ko hériter ba sa discussion na petite sœur na ba musuzu grand frère ayoki. Je me suis dit ce sont des choses réelles. Eza makambo o esala makana ba vie na biso na ba famille na biso eza bongo boko za famille moko boko za ba frères et sœurs. Mais ça n'a comment azo salela yo calcul ya kufa kaka ponga na zo bomengo na ye
ngana bisa film obo mama leki na bango ayebisie obike soki mama na bino akufi ngane na oliela bino ngane na responsable na bino mama leki azoyebisa bana ndeko ne bongo. Donc il y a des gens au calculer surtout papa maman bino bozana poto bino boza soki wa bolanda ngai tu as de moyens ozana ba compagnie ozana ba business oza bien mais il faut pas oyebaka oa bien tu as tout l'argent tu as mais il faut koyebaka quand je suis comme ça il y a des gens au bazolinga lelo nga cha mutu na nga na se eza bato bazo convier que non lelo soki nga na zete parce que toi qui maboko pamba to kozonga pamba erbo kunda yo. Je ne pense pas que je ne pense pas. Là, c'est un veste et voile. Ok, otiki nyonso. Otika batumusu bakomi wele. Donc, prends le temps. Ya o protéger vie na yo. Ya ressemble la pona yo moko. Batumusu obi ke batumusu su ba bossa na ka. Tu as tout. Ozana nyonso église na ke sa nini. Ba pasteur ba aventurier. Ba aventurier. Soko moni ba pasteur ba aventurier. Prends le temps toi-même à la maison. L'église mingi comment on a les réseaux sociaux. Soit de toi-même. Prends le temps même de proclamer de bonnes choses. Tandis que papa oyo. Moi banami balé ba koufine taba. Aye ko boma banami balé na jour moko. Quelle sorcellerie. Eza technologie à sika sorcellerie évoluée. Muta taba. Est-ce que taba yeba ke o eza mutu? En plus abomi moi na moko. Alors que maman a mis balé, c'est ils ont tabamutu. Ce que peut-être ceux qui papa n'azaki na vie de prière à ma case. Zambalinga révélé. Pour le lot opposant Zamba révélé le cambo. Et ça ba prophète te. Zamba ko use ba prophète. Mais yo mo en personne Dieu peut te révéler des choses. Ou bengi ka na numéro na téléphone. So bengi nzambe na numéro na téléphone. Ah ben bozana numéro de téléphone na nzambe te. Si vous avez un numéro de téléphone, il faut bien anytime. Bipaka ya ta bengaka anytime. Olingo bima boy. Obengi nzambe. Nzambe na bimi. Olingo sala boy. Zoka temps de faire des déclarations bandeko nanga ba papa ba abonné nanga. Nanga imorope. Nana pour ça. Omende to solo la boy. Tout monde nanaka. Atanga na omona binote mais je sens que vous êtes là. Tout monde nanaka. Malembe. Oui, c'est comme ça. Maintenant, il y a une vie à rouler, mutu moka mettre fin à la vie, mutu moka décider, yo faut kufa pou, babambio ki bo taper au kufim balamoko. Qui? Peut-être nyo kwami, pour comme ozalelo. Obundi pour na bana bakola, batanga. Mais mutu moka se décider qu'à teye, photo l'elisa ne permet pas ça. Or, dans la Bible, baloba, c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc, on a la casse na biso à ma casse. Donc, il faut avoir l'assurance que t'es, bah, ça l'anglais l'autre côté. Si on a têtu physiquement, spirituellement, il faut ça têtu. Nga ba ça l'autre côté. Nga so na kufi liwa na kufa ya nzambe, c'est Dieu qui va décider. Moi na nga so ka kufi te, nga mutako akozo nga mwana boye te, il faut déclarer. Oyo luka libulu na nga akota na se ya libulu. Ils creuseront la tombe. Et ils tomberont par leur force qu'ils ont creusé. Libulu oba chimul ba okota bango moko. Ofandika bwe mutu mo document bwe aya se décider abomelo bana mi balé na jour moko. Wow! Osale nini? Oui. Peut-être ma problème est familial. Mais ka bwe mutu mo ye abo eza mutu wana tabate. Eza mutu. En plus on a kintoki on eza développer makasi. Donc à côté na kati ya tabako oh Jésus. Oh, non qui douleur mais je suis pratiquement à la fin, bandeko nangai, tous à la vraiment wise, tous à la prudent, tous milengela, tous à la vraiment mission kofongwama, erozo sa makamuno wana nsambe liboso, s'il vous plaît. Ngana ne lo musuta ko ebisa binote bandeko, tous à bato, tous à la nyonso, to sumukaka, to matarabo, to kitar, to zonga, tous à la ni. Mais au-delà de tout, il faut to yeba que vie na mission s'apprécier. Ce qui au lobby pour na vie na te personne à koloba pour na yo. Ce qui déclaré pour na bana oya yo te. Bana oyo boti obokoli na pasi bana bakoli lelo mutu mo ba décider ka te na boma bango abomi bango. Pourquoi? Yo papa bana ya papa bana ou bien parents zala na ba parole sur bana yo. Pourquoi ka ba parents mususu ba prononcer laquelle bana mabe esimbi. Siko pourquoi soko prononcer maloba malamu pour na bana eko simba te.
Qui a dit ça? Prenez le temps de prononcer de bonnes paroles. Oui, tout ça, eza ba inspiration ezo yelanga siko nga na so na fani ba inspiration comme matakabo. Bandoki akola mukaboy, bandoki ba lokandeni. Avec des paroles. Mwana wana akobanga te, akokende liboso te, tokotala yo soki tobotami na yo mama moko te. Totala soki okobonga. Pona nini azui prise définition. Effectivement bobotami ne mama moko. Alokio poni weza prise définition. Tokotala so ngam na bota ote. Effectivement, ye muto abota o. Ana droit koloko. Siko bino pe po prononcer maloba malamu pona bana bino ou bien prononcer maloba malamu ou bien contre banguna na yo. Nga o sala nge loko te loba ngai to bota mano esika moko te. So nga na ndeko na yo o ko sala nga ekozwa nga te. Quand des bandoki balokaka biso pe photo refouler maloba na ba on kana stratégie wana c'est tout. Olamuki na tongo bana nga bino bokeli boso o ko simba bino lobakaka nga na eto mama moko te. Bon baloka bon prise de bon za la bon lobaka nga na futela mi na valte to kotala soki ya kobonga basala bon bandoki ba pesa rabe bo front on e fo boye bango bandeko nanga bandoki men de biso to kana na église to pesa bo front bino to landa ngona ba témoignage po na yebi ke bato musuna ndo botu nanga yo yebeli yango wapi na yebi ke botu nanga bongo to kana ba témoignage bandeko Mambolo beze ba inspiration comme elanga mais le temps me fait défaut. Na yebi ke bolinga bolanda ngati na suka mais temps des amuki. Faut faire très attention. Prenez le temps ya ko bénir yo moko. Kolinga kate o pasteur pambolanga parce muta pambola reza nzambe. Nzambe siko a yuza ka pasteur po asala nini a pambola. Alors, merci beaucoup. Le temps nous fait défaut. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Partagez et commentez la vidéo. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.